6 avril 1921, 6 avril 1987, il y a de cela 66 ans que le prophète Simon Kimbangu esquissa le mouvement de veille de l'homme africain sur cette colline inspirée. Mama kwa konzo butuwi devo wunu kiaki le 6 avril 1987. Kena kwa lumbu mbadu bilundu ya wonsono. Yena kwa pe date mbadio date za wonsono. Kansi wunu kiaki le 6 avril. Butu vutu de meso kunima. Tumuini vo muna vua funda de mosi yen kama vua ye makumole mosi dia mudia faye ko kunganda vo mama kento ndo walenda tela masua muna lumbu ke wuno nzambi boka kubikila dio masifi mana mazola nzambi mukutu songa makimono kenafa towidi zono eketibwe ibwa kadila ntete batata kumpenda bena vafuluki yake vo nkhandi ya bola yina yatetwa kwa tata Simon Kimbangu ya bwa munafiki nkutu fyavwata tata kumpenda mambu mana makiyoke langa ntangu yina kele kabatu bakala kansi bakala mbandu ya fyoti donc sividina vodia swe kama nzambi boka zole ladio votu widi lusala lo kitu kidi nuni diambo dina de ke kadi la fa ye mabu mumpila mana makala munantangu yoyo quand le 6 avril vo diambo de gaika kunganda nzambi bu nakazolela mpasi vo bantu bavungu ke zayi mpasi vo bantu bazaba vo kele kanzambe betu dia kautu zei le 6 avril ezalika kalukula badati yonso ezalaki mokoloma misatu na mubu wana 1921 mpona nini ye tata nzambe baponaki bele mokoloma misatu ndenge toki
soko mwana nzambe abongolaki mai makumaki masanga balubi était premier miracle à Jésus. Or avant que le Yesu asalaka makamusi munene kasi yango etanga makate bele mokolo oyo ye abongolaki mai makumi masanga ezalaki on dirait le premier miracle ya mwana nzambe. Nzambe atindi Moïse yo kenda kulubana bana ndio lobi tukukutana ya solo butina bi ezalaki na mokolo mibale na mokolo misatu kubanga yelaki na bana ba Israel mpamba te ndenge bamonaki esalaki bango passe bakukaka kutala makamwana te. Donc soko tata Simoke Mbangu abandaki mosala moye ezala officiellement reconnu pamba te nzambe alilengaka bele ndenge wana muntu ayibete solo nzambe ayibibiso bakamati évangile nde bamundele bameminaka biso sango mabe te bamemili biso likambo kitoko toki mama kinzebo abombaki mundele na kati na ndako na ye me ezalaki na ntina nini soko mundele wana ayaki na likambo tata nzambe kuna na mbanza lemba kuna pe bamone nde mutu oyo aye kubebisa biso yango na babengana kaje soko bamona nde balingaka baboma ye akimaki wana ezali po ate nzambe alingaka bele esalama ndenge wana. Donc makambo manso masalamaka nzambe soko abongisi yango te kukusalama te. Papa Simoke Mbangu asali musalama ye toyibi lisusu te soko banda mokolo oyo le 6 avril 1921 soko Papa Simoke Mbangu akendaki kosala lisusu bamisala mosusu na kanisi yakangami na likambo na ye ti na mokolo oyo bakangi ye akangami na mosala na ye ti na suka na mokolo na ye awa na se tokaki le 29 juillet 1952 nde Papa Simoke Mbangu asekwaki wana akendaki komilakisa esika basali na ye le 29 juillet akendaki komilakisa esika basali na ye bazalaki mokolo le 6 avril on dirait tozalaki na molili mais bato mingi bazwaki baptême avant le 6 avril 1921 bato mingi bazwaki baptême kasi badoute ezalaki pamba te ntango wana mondele aye nanu te bakoko na biso bayibaki nzambe bazalaki kosambela nzambe mpungu nzambe na bango wana solo bazalaki kopesa ye kilo mama bima na mwana bazalaka kosalela nzambe mpenza na solo bazalaki bato na mibeko biso toyibaki mibeko oyo ya nzambe na ntango nini mondele aye amemi buku kasi bankoko na biso bazalaki mibeko oyo koleka makasi bazalaki kobanga nzambe solo motu nyonso asali mabe oyo etumbu ezalaki kopesama na ye etango tozwi mokanda mwa nzambe totangi tomonaki ete solo ntango wana ezalaki kosala batata abrahame kanisa banda na banowe kanisa bato oyo so balandi bato wana bazalaki kotambola na mibeko totangi na mokanda batata nzambe tomoni ete solo bankoko na biso bazalaki en relation na tata nzambe bazalaki kubanga kosala mabe kasi na ntango na biso tozwi mibeko na ntango na biso tozali bakimbangisi tolandi matambi ya tata Simoke Mbangu
lobi na lobaki yango mwinda munene soko ntango wana tozalaka kotambola na molili banda le 6 avril tomoni ete ya solo nzambe alingi biso bamundele oyo bamemeli biso mokanda ma nzambe solo basali likambo ya kitoko pamba te toyibaki na biso te or ke ezalaka révélation spéciale po te tokoka koyiba nde solo biso nzambe ayibi biso yango wana nde likambo yango esalamaki banda ntango wana bato bandimi ya solo nzambe azali kaka na epai na biso eposi mpe bato oyo bamemini biso mokanda bazali solo batindami nzambe atindi bango po ate bameme na biso buku oyo tobengaka bible yango wana tata bakangi ye batuna otikili biso eloko nini alobi natikili bino eloko mosusu se akambati mokanda ma tata nzambe nde manso mazali na bino mpusa botala yango na kati na mokanda ya bomoi bible kasi bakoko na biso na nzambe ya mpungu bango bayibaki solo kosalela tata nzambe na ntina babangaki kosala mabe meme oyo ntango biso tobutamaka okokuta na porte na motu fungula ezali te okomona fungula te kasi motu akota na ndako na ye po ate azwa iloko ndako yango ekoki kotikala boyo soko basanza boni motu akofungula yango te pamba te bazalaki kobanga mibeko bazalaki kobanga kosala mabe ekasi na ntango na biso mingi tokamati mokanda ma tata nzambe totangi tosi toyibi ete kosala boyo ezali mabe kosala boyo ezali mabe kasi tomeki tomoni tomoni na biso likambo te ale tosala likambo nini tokontinue ndenge tozalaki na bandeko na biso bakatolike lelo nasali lisumu ale nake kozwa lobi nakei na ntubila lobi na jungili lisumu wana nakei nanga mpe na ntubila wana kopesa poa na lingumba te biso tosali nini po ate tozala solo pembe na tata nzambe tala no banzembo ndenge yango ezali koyaka kasi tozali kobanga mingi kosala masumu te malgré tobengami nde tozali bana nzambe tobengami ete solo tozali bandimi tobengami ete biso tozali bakimbangiste tata Simon Kimbangu alakisaki nde ye azalaki moto ya ndenge mosusu toki asalaki makambo ndenge na ndenge ezali kosalama ti mokolo mwa lelo tokei na retraite namoni tata Simon Kimbangu namoni mama Mwilu kasi papa Simon Kimbangu kufaka le 12 octobre 1951 ndenge nini yo mwana obutami na 60 ou bien na 64 même après okei retraite okei kuta na tata Simon Kimbangu ndenge nini wana bato balobi ndenge madame Kim alobaki ngai nakendaki na ngumba natikalaka 3 ans nakendaki kobondela na likolo na ngumba kasi nakutani mutu moko ntango nakutani mutu mwindo nabangi pamba te kuna na biso bato mwindo bazali te ngai nabangi nalingi nayingela mpenza na kati na se na libanga kasi ye alobi na ngai kobanga na yo te ntango naoki boyo nasambili natuni yo nani ngai oyo Kimbangu kasi Kimbangu ye azali nani nde kutuna te soko nga nazali nani mpo nini okutane ngai na kati na likolo na ngumba boye me kasi likambo nini nde kobanga na yo te naye kosala mosala na ngai makambo mosusu oyo alobaki na ye ya solo eza na ntina mpa toloba na bino yango te
madame kima kumene kisasa alibi ete mekasi yo muindu ozalaka na yo boloko 4400 ans yo ozalaki boloko yo muntu muindu kasi sikasika wa boloko na yo esili kasi likambongo esalaka biso pasi maître Mbungu azali président Mutalontadi pardon Mutaben azali Bobi azali mundele wana alobi ete kasi bino bozalaki na boloko mula nkoto mine na nkama mine bozalaki batu na boloko beno bando mbe